Je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Ayaya champion local Bandeko. Maboko Yanzambe kaka ndenge na bisala bino toujours que Maboko za kasoki za Yanzambe c'est que et mona ka nyonso po bwana ngo besoin bomona. Olingi ore banini. Na beti bana nyonso malikuwa mote na myo kozali e bongo bala kinkole ba mote ya trop lisusu nini na pesi chango mobimba angrosso modo ba mbote la bino e bongo lukunga ba mbote ya trop moamba na bosalite bana moamba ya trop e bongo biso kuna na nini otika nini moamba chango lukunga na nini na funa bana funa ya trop ya bino ya ngona bolimbise donc ndaka to émission go nous voulons savoir au Bokazaki ko zalate mais ezali yango ezali yambo mingi na banda émission na ngana lobike na rappeler que le 4 congolais 100% kindoki obidoka kino biso bengo bokoko awa soki oteka kata Congo bololo to yamba na émission na biso soki oteka pe lumba to yamba pamba te atolobela bokoko ya mboka na biso bokoko ya mboka biso mais précisément mingi 4 congolais 100% 4 congolais yambo na ba émission na nina pesa ba oyo basunga champion local na ba conseil ba transport pe mingi lisusu na ba appel na bino oyo bokota na ba groupe na biso ya ba WhatsApp pe bo s'abonner na chaîne na biso oyo ya FL Congo télévision kuna pona YouTube to pesa no mbote ya solo soki osola kilo to pe mbote te déjà nangai Titi Liongi merci mon vieux déjà Titi Liongi le sako na mokonzi pambate yo ondima obaki no champion local espace ngo lobela catch congolais bongo dete papi fala de tous les temps et tous les jours tongo midi pour elongo nangai dete le sako na mokonzi ce qui n'a pas si maman Rose Masangu le sako tepe ba remercier mingi te mingi apesa kakiti kitoko na baluka boye isa maman Rose Masangu mingi na gangi boye Patricia Beledou coéquipé propre c'est là ko équipé donc on comprend avant champion local a démarré ce qui a démarré na ko démarrer na ko banga mingi te Patricia Beledou le sako na yo mokonzi viens ngai Eric Tola mwana ya Belgique atongo ya solo ya ngwana viens ngai ya Fredingo Malekutime ya ngoyo ya Fredingo Malekutime ya Fredingo ma merci mingi ya Fredingo ma moi loko saki moi bien na laki na day na rappeler ko c'est bien na laki na day ba merci ba Fredingo ma bato na otanga bato ba soutenir ki champion local na ba conseil pendant tango mbe pe na ba mosolo saki bien ndenge moko vient na prospérer ba kini vie prospérer ba kini mona de la sa tongo merci mingi vie prospérer moi loko saki moi bien ce qui n'a vu que Patricia Beledou c'est pour moi loko pe saki moi bien ndenge moko tana zo ba ke Israël wa Congo merci mingi na ba conseil pe na moi loko saki susu moi bien makasi na bosa na te koloba ke tona lobi bubu mukunu kilanda muke chef coutumier ya village Lutendele kuna utambinza vie bubu mukunu mutaba champion local au mona nini lupango ndelo wa makasi yamba parcelle merci na moi loko saki moi bien na pesi wa groupe théâtral nyonso o balana ki champion local na temps ya pasi bambote neti groupe Chama neti groupe de Papa Kisimbi groupe de Pomba groupe de Kwikwi donc batwana ba groupe ana nyonso balana ki champion local les réalisateurs na ebembe saki ngai moi bien makasi su koleka ba merci na bino et puis nani papa Dozouria Pazu merci na bosani ote mon vieux ndeki bolandenga tina cimetière donc et puis tout le monde à la ndaki ngana ba église par-ci par-là ba pasteur atala lusambo makasi ba bien champion to kutika ote tina cimetière bozaki na ngai longo merci
na remercier sous ina so famille mba ndeko za kinanga longo cancer na kufaki elikaki kitoko makasi na bandi ya misoko ba boye makbatu ba o ba kufi to tika ba kufa ki na ba biso to ba moyi tolobela bo koko catch congolais lelo na yambi nani lelo na yambi nani je m'appelle Maboko Yanzambe Takredi Koto Zali pour la démarrer de m'appelle lelo 100% combat na utu ko mbele ngo invité moi mingi na baki lelo na ko invité mingi te ba combat nde ebele mais na ebisa bino bo soki oza besoin ya combat il faut benga ta moi 5 personnes bo c'est un combat mutoane na ti bino zaka yolinga yo moko après le ba français makasi ngai ba français na ba 12 ba 15 16 ya kati dete ba fala c'est so no combat moko ya kabo kabo ta mazalaki ba kabo lelo te kabo lelo poto moi shawama na poto moi nini ba combat pe mo bitumba pe mo boy ils sont makali te kabo eno te ba ke bokoko bon moi ma caméra là qui dans noir et blanc ba série wana dete ba fala dete comment on après so après au télévision dete et ça moi bien et c'est ça moi get fala et c'est ça ni mo mérite fala et c'est ça moi ba te belé ti Maman Nicole Kanda BCDC et Kiti. Nous avons parfois congolais dans beaucoup à bateau. À vous. Bon, bah, il y a combat, il y a Cabo. Ils ont en noir et blanc. Na ubi ko benga na nite s'il vous plaît. Ko benga na nite s'il vous plaît na yo appel na yo nan ba fungole ngai connexion te moyen branché na ezatabi somba crédit mais ko benga na nite tona ko benga obengi. Na ebité nanu ba mwenye ngote eza comment ngo edingwa za ki wana pe mais eza ne combat ya kabo eza noir et blanc na ebité soki dete pour vivre ici amoni combat yango na ebité soki moi ezali ba tso combat ya city train tota city train bolingo tota city train nazo côté na ndaku le makasi na yoka na se pelisa nani bandeko na se pelisa bongo vie na ngai comment les nani s'il vous plaît PDG Janobi Nano Asekuya sport PDG Janobi Nano na ebité ba tso combat city train ba je crois bien d'été de la vision na monyango azote la biso na régie car ndenge za toujours car ndenge ezaka toujours ndenge mo isusu na sepesa Jeff Mukuna le boss na sepesa isusu gimbele bebelombe mwana ya Soudafa Tongo double brassard et moi nous vivons en tout cas merci mingi na bosa na kitbino te bolimbi ça va te so kombana le bebino no keno et moi nous vivons merci mingi pambate et moi nous vivons ONG et mon vivant na associé et mon vivant na elongo basangana kipe basimba ki chape lokale makati panda na ta ya pasi ya kole la grande sœur tozaki na bandiko et mon vivant na ba conseil na bino kitoko makasi puis en particulier miso ba bokile ngama combien ça ngama bien et puis ba bosa na ngite ba na nginga tibo mana kati ya mo kuna to kineti na cimetière et mon vivant boti kate musala kitoko président Doudou Tessi mwana ya France solo atika ngate nyoso malgré na France abapele nyoso beaucoup na position nini nani eza koto isala ki bien makasi président Doudou Tessi merci beaucoup et bon Pascal Poba oyo azaki nyoso ko sambela na ngelongo keno zala toujours makasi maman Nicole Kanda BCDC ko benga o wapi nyoso ko ba na champion local courage toujours en tout cas bana non vivant na sepe na bio kolika na c'est pas mieux vraiment et mon vivant n'était et comme à vous combat pour tout démarrer mission à vous je m'appelle Maboko Yanzambe makamangwe bembide titiliongi mokonzi na ngai titiliongi et dingo paloli bango na ndenge mokete to le kati
Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Si tu longi mokonzi na ngai, si tu longi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka. Oui, edingo paloli bango na ndenge mokete toleka. Nafungola le téléphone dans 2 minutes bon démarrer ma peine na bino et ça ngai bien makasi. Bokoli ba combat o bokolinga to tira ba combat na bino o bino bokolinga. Kasi na rappelé bino ko ba boye. Pour un combat, il faut 5 personnes. Pour le combat, on a des yango. Il va dire que 5 combats, tout combat yango et ça la biso passe mingi. Oui, à vous. N'avons pas comme banga pona, yoro ko bengi mte. Na ba mabanga, na stanga na message. Et bon, il ça bien ma casse. Ah, attends, il n'attend pas message bando benga. Ah. Allô? Moto hapa na ngombe kama nani? Kama na maître Jerba la veille na Mimosa. Maître Jerba na Mimosa. Maître Jerba bana Mimosa le sako la bino kote bozali. Le sako na ope na ko tira na komba ya kabona. Komba ya kabona baki oya kala wane. Ya bona pena. Ok. Donc c'est nyango boeto. Le ko la kombo to la qui spécialisé pour la biso lelo. So bo c'est encore 3 personnes to tie yango. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, papa Nango Benga, comment est-ce s'il vous plaît? Benga Barumbu, comment est John? John Nabarumbu, John Nani, John Bazaki, Benin, Baoui, Bakilim, to Benga qui? John Titingi. John Titingi Nabarumbu, Bana Barumbu, le Sako Nabino. Est-ce que Nabarumbu Kachela Zalaka? Bon, tu as caché na biso ka coupa na chapelle de l'Équateur et mais de on devait tirer la biso combat et mais donner dingwe. Et mais donner dingwe, le ko la kufa est un spécial vraiment, so il y a 3 personnes dans un combat et mais donner dingwe, na tel bino yango. Allô? Allô? Oui, allô? M'appelle tellement l'équipe mingi hein te deux parce que bozo kota moi mingi moi na kota bien facilement exact allô champion oui allô ezanga sena bina komina ya munga fula na kasema talikibala na komina munga fula zana ni Arsène na munga fula na komina matadikibala na munga fula le sako na bino bandeko nous avons un combat, mais Mwimba Texas. D'ailleurs, pas la question, mais Mwimba Texas a couché. Vraiment, le moi mettre Mwimba Texas. So il y a 3 personnes dans un combat na telebino yango. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Mbote pas na ngobenga comment s'il vous plaît? Allô? Allô, toujours dans 565. Na beni na komina masina na quartier 3. Kombo na s'il vous plaît papa nanga. Kombo na nga ige. Ige na masina na quartier 3, bana masina le sako na bino. Na za posa kombe dingwe. Komba edingwe. Ah. OK, de edingwe de 2 personnes dans un combat na et tu as 3 personnes pas besoin de combat mo edingwe. Allô? Mbote pana ngobenga comment est s'il vous plaît? Allô, je donne 565. Na bena monga fula. Bana monga fula comment est s'il vous plaît? Rigan Baza. Bana monga fula. Balo sako lisusu. Na fait comment Edingwe medo 3 personnes dans la scène combat Edingwe medo et Trani Batumi Balé. Allô? Allô? Oui, ndeko na bisa kei. Allô? Allô? Mbote apana ngara braza ebengi ko
Kombona s'il vous plaît, na mode aje la code ya Braza. Comment on fait une question de Vitalangaï? Ah, depuis Talangaï na Braza. Kombona ni? Allô? Allô, la Joko. Kombona ni s'il vous plaît, papa nanga. Ephraim na Braza. Ephraim na Braza kuna bana ya Talangaï. Le sako na bino côté bozali. Oui, ndeko na biso Ephraim olobi te, olobi kaka obengi na Braza opesi biso poste na yo te. Merci to ke obozala biso elongo. Allô? Allô? Mboto papa na ngai obengi comment s'il vous plaît? Oui, maître Boloyanga, quelle température? Maître nani s'il vous plaît? Maître Boloyanga, à quelle température? Ah, maître Boloyanga, à quelle température hein? La commune à Bumbu. Na commune à Bumbu s'il vous plaît, na commune à Bumbu, ba maître Nyoso. Le soko la vidéo. Nabi mais là, il faut plus le voir que toujours la chapelle d'Afrique dans la carte à Congo. Maître, j'ai vu le Kibanga, outil Angola, venu champion d'Afrique. Aïna ceinture dans la carte à Congo Kinshasa. Mais à une émission, la mission était un maître. À la commune à Bumbu, tout ça, mais il fallait aller en privé, et que non, mais à cause de une émission, et les jeudi, et puis dimanche, il y a un plateau, tout le à l'Obélayango. Bon, ça va. Après l'émission, on va venir sur ok, merci beaucoup, ma maître. Côté ma maître Bazali, mon côté Nabino. Ça va, c'est bien. C'est pénible, on connaît qu'à maître. Nayebi te yango bana baluku baza te bana pompage baza te. Allô? Allô? Allô, mbote opana ngo benga komona s'il vous plaît. Voilà, maître rouge de Massina, maître rouge de Massina. Maître rouge de Massina. Eh ben maître Massina, balo sako la bino. Merci, merci. Mais comment vous autres comment quand tu te la publicité, mais c'est pas pour ça combattre, vous avez du combat. Na ebisa ki bino ne bandeli boy. Pour la deuxième combat, il faut 5 personnes pour 5 combats moko to tiango. So you want 5 combats to tiango, 5 combats to tiango. Comment n'est pas combat, mais je pas tirer avec ma combat, ba bani, boter ba combat ka te programme ba émission mais boter ma combat. Tu veux 5 personnes, yo ebisa to combat nani? Boter combat mettre les passes, mettre les passes. Mettre les passes. Parce qu'il faut bana njini ba 5 personnes pour 5 combats wana ndeto tiango. Ok, dis-le, beaucoup de 4 personnes, tu as dit que moko. Ça va. Allô? Allô? Mbote, comment s'il vous plaît? Comment on a Alain Enoch Ndongala, na bengi à partir la commune à Katafubu. Alain Enoch Ndongala, bana Katafubu, balo sako lisusu. Losako ana tosiki komba ya Selemani na Kabo komba mo e koma ka ralentir boy ana 24 ans tozala bana mike ambati ya biso komba wana. En tout cas komba wana eza komba oyo batu basenyango en privé tellement mingi na kenda keska vie dingwe na lela ye atesa so komba ya kala wana abaki abada uti kamba ifo aluka bakaseta kala pona apesa ngai yango. Ah, ok, ok. Mais pour nous, c'est pour ça que combat à Cabo, il y a équipe de 5. Merci, le sac on a yo. Le sac on a bien bandeko. Dès que vous soyez là, c'est le combat à Cabo, quand on a bagé 3 personnes vont coquiller le combat à Cabo, c'est le combat à Cabo. On a dit qu'il y a 10 mètres de moko. À vous. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Si tu longi mokonzi na ngai, si tu longi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka. Ya
Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembite. Siti lyongi mokonzi na ngai, siti lyongi edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Ah! Nayebi te. Wana bakabo bango nyonso bazaki basoda mulongo ya vedingwe. To bomoni kaba bunda vedi na sima awaselengwa biloko. Malgré wana me kaboka ka bon apoli pozaki bo pipi ya muto aussi boliti ala adonka. Allô? Allô? Mboti apana ngobe na comment s'il vous plaît? Allô, Tanga Afek. Asel La commune ya Mitende, la pays combat ya château Texas Nimba. Ok, combat Texas c'est comme la battu balé et quel mutumo na bali lokola ala jeune na ngami ya kufa, il faut 3 personnes déjà et quel mutumo ko. Ok. Boba matin au terme combat Texas vraiment ce qui va passer mutumo ko pona et c'est pelisa Dorcas Munanga artiste ya Mbokoyo. Dorcas Munanga artiste ya Mbokoyo. Côté za le sako na combat Texas te kutanga kapo de ce pelisa yo. Allô? Allô? Mbota pana na komona ni s'il vous plaît? Allô? Ouais, champion Mabanga na commune Makala. Champion Mabanga wana vient na kate sécurité toujours. Ouais, na 5 combats fait na vie c'est dingwe banini. Viens dire aussi 5 personnes de total combat de dingwe. Bien sûr d'été papi pas la bonne la combat de dingwe. Pour la équipe de champion Mabanga na Makala. En tout cas, toyote no combat de dingwe. Bon on a passé à l'autre kaka karaté.
Ce soir-là, il y a l'émission où on a le lobby na pourquoi. Je crois bien, semaine pour moi, on a l'émission où on a dit que l'équipe a avec un catch, mais il faut être là à ce moment-là. Comment on a stické ça, moi, mais na otanga otela combat michopo po mona vending po tanga otika boka somone dete me fala mkiaka combat michopo ya michopo kaninga lingi avu dete me fala je m'appelle Maboko Ntande Makamangwe Bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi Edingwe paloli bango na ndenge mokete toleka avait fait danser le même Edingwe ici chez nous en Bourg-du-Maï. Les spectateurs et les amis sportifs de cette discipline se rappellent de ce que j'ai dit. Moulé Moulé n'est pas un catcheur de la dernière pluie. Oui, Edingwe avait lancé un message. Il avait dit et il était clair. Les lobo linga te, michopo et koinda. Et de l'autre côté, il est en train de lancer un message fort à Éléphant. Il lui dit, ça je vais te montrer une leçon. Je vais te donner une leçon à travers ces combats. On se rappelle, comme Josie venait de le dire, que ce n'est pas la première fois que Moulé Moulé affronte Edingwe. Ce sont des catcheurs qui se sont déjà affrontés. Mais aujourd'hui, Moulé Moulé n'affronte pas le même Edingwe qu'il a connu. Il affronte un zombie. Oui, une personne qui s'est nourrie des intestins des autres catcheurs. Oui, c'est la danse. Ça s'annonce très bien. Oui, ça s'annonce très bien là. Ça s'annonce très bien là. Voilà. C'est un dex qu'on veut laver. Et voilà, avec sa marche des dindons, cette cadence des dindons qui fait bouger le stade. Il n'a pas besoin de Moulé Moulé, mais il invite l'éléphant. Abi yo okoyoka, nazo beta Moulé Moulé lelo et bongo yo komona. Mais c'est tous les catcheurs qui entrent. C'est pas vrai ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 pas ça quand même, non? C'est pas un match commun, tous contre un. Ça ne se fait pas. Vipère, où est-ce qu'il est? Ça ne fait... Maman, elle est là, personne mon athée. Oh, c'est tout le monde là contre Edingwe. Oh, c'est pas bon ça. Vipère, Djamin, intervenez. Vipère, Bozawapi. Edingwe qui a réussi à se relever. Edingwe est debout. Il a réussi à se relever. Tout le monde est dehors. Oh, oh. Moulé Moulé qui a réussi à hypnotiser Edingwe. Il demande sa musique. On va lui demander de balayer. Oui, Moulé, Landaye, Moulé, Moulé, Landaye. Oh, Landaye. Edingwe dit, ce n'est rien. Et il est hypnotisé. Il est hypnotisé. Il est hypnotisé. Comme un petit enfant devant son père. Comme une petite fille devant sa mère. Oh. Moulé Moulé qui s'endort. Michopo! 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 Il demande le feu. Non, le climat change. Le climat change. C'est un zombie qui est arrivé sur ces rings. Oh oui. On amène le couteau dessus. On amène le couteau. Non. Maman, elle amène le couteau. Eh non. Eh non. Moulé Moulé va mourir aujourd'hui. C'est son dernier jour. Le 8 août 2019, la mort de Moulé Moulé. Ici au stade Kasala Bonsola. De Bourg-du-Maï. Et Edingwe qui avance avec ses couteaux. Hop, hop. Il va déchirer le ventre de Moulé Moulé. Oh non. Josie, nous ne sommes pas dans une salle d'opération. Est-ce qu'il va déchirer le ventre? Est-ce qu'il va déchirer la laisser sortir? Josie, j'ai vu quelque chose. Opérer? Opération Michopo. On est en train d'opérer. Oh. Est-ce qu'on va réussir à l'opérer? Est-ce qu'on va réussir à l'opérer? Moulé Moulé, les pauvres garçons. Qu'est-ce qu'il était allé faire sur ces rings? La réponse, ah oui, Josie, je vois les intestins sortir. Josie, j'ai vu quelque chose. Oh non. Oh, les intestins sont à l'extérieur. Les intestins sont à l'extérieur. Wow, les intestins de Moulé Moulé. Est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il va manger? Est-ce
Qu'est-ce qu'il va manger? Oh non, oh non, oh non. Et il mange. Et il mange. Les petits ouvraient petitement les yeux. Et il retourne les intestins déjà bouffés. Et qu'est-ce qu'il tire encore là? Qu'est-ce qu'il tire encore là? Je ne suis pas médecin pour connaître les parties de l'intérieur là. Là, tout ce que je sais, c'est l'opération Michopo. Opération Michopo. Et là, Edingwe n'est pas un homme. Edingwe n'est pas un homme. C'est un zombie tout simplement. Il faut que les fois puissent intervenir. Il faut que les fois puissent intervenir. Il faut que les fois puissent intervenir. On laisse les pauvres se faire dévorer de la sorte. Oh non mon Dieu. Oh non mon Dieu. Opération Michopo. Ici au stade Kashala Bonzola. Et Dingwe Moto Nangenge est en train de lancer un message fort à éléphant. Est en train de lancer un message fort à éléphant. Oh mon Dieu. Moulé moulé. Moulé moulé. Et non. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh my God. Et même Dingisi n'en revient pas. Et même Dingisi a le main à la tête. Et même Dingisi n'en revient pas. Et il a l'estomac avec lui. Il a les intestins grêles avec lui. Il a les gros intestins avec lui. Tout est entre ses mains. Et là, il est en train de sortir du ring. Et Dingwe est en train de sortir du ring. Boluki Makambo, Bokosi Lisanglo, Boluki Makambo, Bokomonango. Et Dingwe qui se promène avec les intestins. Et Dingwe qui se promène avec les intestins. Et Dingwe qui se promène avec les intestins. Il veut montrer ça au public. Il veut montrer ça au public. Il veut montrer les intestins au public. Tout le monde doit voir de près ses intestins. Et Dingwe qui se promène. Je m'appelle Maboko Entende Makamangwe Bembide. Si tu liongi mokonzi na ngai, si tu liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka. Oui, na évité bâtiment qui combat edingwe côté bozabo sepeli ndenge donc kasi munanga asepeli ndenge moko Myriam bon anniversaire à Myriam Mokabi bon anniversaire à toi combat oza pona yo na évité vraiment joyeux anniversaire côté ozali maman Linda Bosolo maman na Myriam mbotama elamu ya Myriam yango wana bongo naloba nani lisusu nayebi ke bozenga komba ya mwimba Texas na bale tikali mutu moko. Allo 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 oui kata obandelo kota parce que moi réseau ils ont compliqué mon ndambu nayebi te moi réseau compliqué. So mon bengi moi ma complication comme que vous benga ebele makasi yango ils sala bongo beau comprendre ba pe les olé que ebele mingi bozole bozela so mingi bengi il faut que penser à manda pona ne bongo kota ba pe ebele wana ils ont un vertige et mettre tukudi ne mo papi tukudi famille nzoa mobimba ya binango beya na pesi mbote ko tozali na pesi zuna ni mbota ya bezo mbote ko. Allo
Allô. Ndete apananga kombo na benga pi. Allô, bonjour. Bonjour, benga kombo na s'il vous plaît. Ngai Maître Bolo Yange. Maître Bolo Yange. Maître Bolo Yange, na komi na Bumbu. Maître Bolo Yange na komi na Bumbu. Le sako na bino ba na Bumbu. Ouais. Là, c'est un combat c'est côté exact. Mumba Texas c'est qui déjà nombre na bino hein. OK, dès que vous faites la combat à Mumba Texas va permettre voilà au télévision combat à Mumba Texas c'est pour la tout c'est ça hein. Tout le monde va mettre nyonso va mettre ba senga yango tellement mingi et puis hein tout ça vient nous ça derrière à la boule qui tout makasi derrière et ça biso moi bien ça biso moi bien en train de préparer combat wana to yamba tel et ça biso sous bien makasi to yamba to ça ne to yamba appel et ça biso bien makasi. Allô. Allô? On dit qu'on a biso ake d'été pour faire la tête sur combat Mumba Texas pour ne pas comprendre qu'il y a une course à côté. N'est pas amené 100% combat awa 100% catch congolais il rate jamais. À vous d'été pour faire là. À vous. Je m'appelle Maboko Entande Makamangwe Bembide. Si tu lyongi mokonzi na ngai si tu lyongi edingo paloli bango na ndenge mokete to le kai.
Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Si tu liongi mokonzi na ngai, si tu liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka. Oui, na ebite na loba nini. Na ebite na loba nini. Kumba oyo batie vraiment donc na ebite na loba nini. Na boko ta commenter parce que boba na eza kabino ke no awa to ba komba nyos ba komba bosengi na tete. Ba komba bosengi na tete na tete. Allô? Allô? Mbote wa para ngobele komona s'il vous plaît. Wa komona ngaya jida nyombo tuta kumba maboko mabe. Eleki mulai moyena tanga ngoza tebe na komini. Na komini ya njili. Ajida nyembo kupa kumanga maboko makasi na ya wabe na komini ya njili lo sako na bino ba njili. Na sengi kopa ya tata mpwaya na ba kongo. Ya tata mpwaya? Mutateka lisu na epo na mbakaji. Mutu moko da 5 komba tata mpwaya sebo komiki 5 personnes na tel mino yango. Na ebite na loba nini. Ngape na kopropose mino komba moko botala mutu oyo edingwa banga kaye makasi koleka komona ye mulele machine mulele. Angeki abunda vraiment na kati ya yango wana vraiment ngaka bunda na kati ya komba na kati ya ringi moko awa na Kinshasa me bakatia kwa matata ya matina tere bakatia nyoso bakimi. Allô? Allô? Mbote mama na ngobengi wapi komona ni? Dedali. Mama nani s'il vous plaît? Ate kombe dingwe, kombe dingwe. Kombo nani na uki kombe dingwe komona ni? Dedali. Mamela ali na komini s'il vous plaît. Dedali. En tout cas vraiment nazo ko mo la passe mais na wiki osengi komba ya edingwe. Comment Gracia? Gracia obengi na komini s'il vous plaît. Masina. Gracia na masina bana masina lo sako la bino. Oui, grâce à qui? Allô? Ya baba kungu. Baba kungu. Azanapika che? Abitaka. Abitaka, hebu niomba kama ya albite rosa ndio. Abitaka kama hiyo. Dena ko mbao baba kungu abitaki to mbedi. Na evite. Bosi na bakome pa kacheo. Ndana eviko, yeti kacheo ko baba kungu na ete. Alibite baba kungu, alibite tota kumba alibite baba kungu. Allô? Allô? Allô, moi, tu vas pas dans le commun, s'il vous plaît. Ah, la vie na masina komona nga Arnold. Arnold na masina bana masina. Le sako na bino. Oui, Arnold accueilli. Na ebite dete papi fala tela ngena no komba ya machine mulele tota ndenge nini abunda kute ba bangisa ki batu koleka na ebite soki za pre eza pre ya ngwana vraiment ya ngwana oui bateta machine mulele afu dete papi fala
compter quoi? Allez compter. Personne va monter. Ouais, c'est la compter. Attendez, Pompé, moi tu vas te compter. On va te compter. Comment tu vas me compter? Maître, tu me quitter. Bah, je m'appelle Maboko Entende Makamangwe Bembide. Si tu l'as mokonzi na ngai, si tu l'as edingo paloli bango na ndenge mokete, toleka. Edingo paloli bango na ndenge mokete avec une raison pour le papa banga okota na ringi. Babangi machine mulele. Katia moko o tama kosi la ringi boy, muta okota za kili société. Wana na Lubumbashi. Est-ce que chacun a gagné la machine mulele? Est-ce que edingo a gagné la machine mulele? Talaka batebele na libitre ça na ngaya te boka sika ko comprendre que ils ont bakatia pe ba somo mingi nazo ya mbaka 5 appels et puis na kati na l'émission. Allô mbote apa na comment na bengi la plus s'il vous plaît. Comment nani? Comment Sedou? Sedou na masina, Sedou ke? Sedou na masina lo sako na yo mokonzi. Na c'est un combat à mettre libéra depuis Boma, na Boma. Na ba combat ya libéra et belé. Libéra mo mke. Nani? Yeah. Yewana ya changa na leli. N'exemple awa ba combat nyoso zalaka. Akatela la chemie rataka tena ba pala batu. Oh. Tout le monde va combat ba mettre libéra. C'est pas na combat le boko ni ebuma comme ni le boko Viens le boko. Mais juste ba combat ba nyoso. Nake na mwanda. Est ba combat miss ni ring. Juste ba combat ba ngwa. Nake na bandundu. To nake na Lubumbashi. To nake na pai kongila. To na combat nyoso awa nyoso ezali. Mais 5 personnes passent à combat libéra tout yango. Allô? Mbote yana nga mwa sobengi wat comment s'il vous plaît. Bonjour s'il vous plaît wat comment. Samata Tombo na komini. Ya mitendi la munga fula. Bana mitendi la munga fula le sako ya Samata. La semi combien tata kwaya. Gatu mi balele ya Seigneur et elle ka 3 personnes au Seigneur pas neti. La semi combien. Allô? Oui, ndeko na biso akei na ebite na loba nini ndeko na biso akei. Allô? Bappel ezokota tellement ebele etikali kaka 3 appels pour na kanga téléphone na ngai. Allô? Allô? Mbote apana ngobena comment s'il vous plaît? Bonjour apana ngobena comment s'il vous plaît? Gelo nani? Gelo Okuma kaki ya centre évangélique de la révélation. Gelo Evanjo. Ça c'est ça c'est mon prophète Nangai Moko ma prophète. La sepeli na bakombo zo na ba prophète nyoko nzamba pambola yo. Gelo prophète Tombo asakola di. Ye a fait une combattre à sepeli kala ba compagnos donc on na tie et sepeli awa ratakate. Nouveau marié Gelo, yango.
Allô? Allô? Mbote apana obenga comme on a dit. Bonjour. Bonjour, obenga comme on a dit. Ah. Congo Fabrice. Ah, Fabrice abengi na Fabrice la zebe vota mo lobi kombo tena liptadis na mwana. Appel moko na kati téléphone na ngai bakomba na bité na botela nani komba ya suka. Allô? Allô? Mbote ana obenga comme na s'il vous plaît. Obenga Shikito na bengi na munga fula. Shikito na munga fula président Matadi Kibala le sako na yo Shikito. Mais Texas a kufa déjà. Bon, wana eko ngana na albikete na zedingete na Texas te etalika bino ba fan de boedi. Malheureusement tokangi téléphone na biso bandeko pona kolobake émission na biso tokomoki na suka bakoma bosengi na tete na tete oya libera mutu wa makonda sengi oyo ya lipasa mutu moko nda sengi oyo ya bakomba oyo mutu moko azosenga mwena tia mwena te fo basengi 5 personnes tote 5 personnes tote 5 personnes tote tona bakomba nyonso tote ya mutu moko ka totata mususu 4 komba pamba émission esili photo saka ya batebele pona esaka biso bien makasi ndenge moko na bandiko apeleke mingi Charles Leke nazana Charles Leke pembeni nanga awa nouveau caméraman ya FL Congo nazana pembeni awa bon na bandiko bake na komi na suka émission ko bake soki na bwaki yote na liste oyo c'est que sur kilo makasi tane motema ndeko mikobeta kombo nanga na moni yango te na buku ya baba Centre évangélique la révélation mobimba libanga ya mwana frère Maxime de la révélation ya yangoyo ndenyi moko Eli Manzau ya yangoyo nalo banini Gelor nani prophète Gelor le sako mama Lili Bwele le sako wana bwaki bandeko ya bonzambe côté makasi champion kali za kata maku de tete bakatire zo ngate kuna nde makasi yaka donc centre évangélique de révélation ndenge mona boka pasteur Broné Bomalika pasteur Broné Bomalika ebongo Bergeten Boko Polo ayaya na bandi ko tanga liste Maesba ezali association ya 16 élèves nyonso ya Sonabata mission catholique kuna ya Sonabata Maesba wana na yeso meke no ekambami bongo iska ya président Zebra soko lingi okoto za ancien ya élève ya Sonabata na mission catholique kutana na président Zebra précisément na ngiringiri na Bambili 67 na ngiringiri na Bambili 67 okuta président Zebra soki pendant na mikili ya poto Maesba ezati na mikili ya poto ekamami bongo na poto isika ya Jérémy Kansu kuna na Belgique yende asimbi Maesba azaye mokote bazo kamba yango ye na Landu Ndombe bango mbale bana ya Belgique ya Tongo et bongo Maesba ezala ba conseiller makasi pe kolobaki lokola bébé Lombe mwana Soudaf double brassard conseiller et bongo azaye mokote baza ebele kolobala Mimi Ntela na France yepe kuna na France aza vraiment donateur ya solo trésorier ya makasi ya Maesba na rappelez Maesba awa na Kinshasa ezali na ngiringiri précisément na Bambili 67 wana ndi Maesba okozo yango kobosa na te ONG Emonu Vivant oyo esimambo na bansenyoso ya tolingana ekabambi na idéologie ya viena ngai président na ngai on a tiraka motema nyonso président nani Doudou Tessi président Doudou Tessi nde asimbi ONG Emonu Vivant kuna na français nalo banini na lobike Emonu Vivant ezala ba membre ya makasi lokola Pascal Poba soki na boseni ko lobaki na bi mama Nicole Kanda BCDC yende asimbi Emonu Vivant à la lokola mama présidente na biso baza tellement ebelé na Percy pasteur Percy ya yango yo nde moko na boki vraiment ebelé bato lokola Jeff Mukuna
Esther Kimpala Tantine nabwaki libanga kolobake nabwaka lisuna ni Brinette Ntumba Mimi Zaina Elodie Mboma Apote Percy naloba nini Bebe Liombo. Bon lelo na mabanga mingi te ya kubwaka nabwaki bongo ya Fredingo Malekuti mais le sako Israël wa Congo le sako Bubule Mukunu Kilanda Muke Bubule Mukunu Kilanda Muke le sako na yo mokonzi Anne Makanisi na njili le sako Florence Mbwangi yayo yango Merveille Divioka yayo yango nabwaka isusu nani nabwaki Miyam Mukambi le sako Mama Landa Mama Landa Bosolo Mama na Miriam le sako na yango wana ndenge moko Dorcas c'était le sako mingi bana nyoso les amis de Jolie la Rose yabino yango les amis de Jolie la Rose yabino yango na kena kusukisa kubaka équipe technique na ngamo bimba oyo akikomona ite seka sola ki kilo na champion locale na bwaki famille eyamba mobimba famille Onyangunga Mobimba famille eyamba mobimba famille Onyangunga Mobimba plus précisément famille Tokudipe bazanga te ndenge moko na bwaki la reine Shakira yao yangwana la reine Shakira yana ngai Magi Shongo yao yangoyo Magi Shongo yao yangoyo pe lisusu na liboe na bandiko bwaka DG nanga Titi Liongi yao yangwana pe dete nanga Papi Fala soki na bidete Papi Fala mamona na kanisi na biki na bwaki mama Igete Fala na bwaki libanga sinote na boyina za carte jaune ya pamba na bwaki bongo mama Rose Masangu soki na baluki boye na kolobate na bika mama Rose Masangu na bwaki oazaki na sima ya kamera lelo ezaki bongo Jonas Maza e bongo azaki ye moko te bazalaki bongo accompagné na Charles Kela Leke plutôt Charles Leke bazaki bongo mbale na sima ya kamera totamboka na équipe monene à Cancel Télévision pena nous voulons savoir Miranda Joseph Wasimbaka bongo Daka na machine et bongo Weljo Yeyo côté son qui toko makase bongo Benjamin Mosiboni ingénieur Didier Mosiboni nabusa na te kolobake na bwaki bongo mwana wita na bangenga mikolo Diane Omoi na bwaki Kalabi Omatoko Jenny Shota soki na teboye na ebike boseki Bela Amerikamba motema ya ciao.